Voilà, mesdames et messieurs, les abonnés de Top Média Télévision, bienvenue dans votre émission Bokoko, santé pour tous, santé pour tous. Cette émission est une production, il y a cabinet à l'âge 2002, il y a Dr Ahmed Ouazam Opanzi Nanga Awa, Bandego Balandi à Top Média Télévision, R.I.A. Lekaka, R.I.A. Ayaka, il vient toujours avec de bonnes choses et il vient toujours, n'a pas solution, il y a pas problème Nabino, il vient toujours pour atteper ça en plus n'a pas vie Nabino et Ayaka a changé. Makambo déjà diable à Bebisaki, Mokile Bebisaki, Bastimilan. Et Bebisaki, Nyon Sonzote Koufaki, il est là. Pour Luka Moyen, Azong Sanyon, normal. Il s'appelle le docteur Ahmed. Voilà, Papo Yotobenga Aye Guérisseur, Bomesanaye Bongo, Bozalanaye Bongo. Il est là, Luka Moyen, to pesa micro, to Luka Moyen, to Solanaye. Par rapport, il y a un produit Nabisonio César, Mbote docteur. Oui, Mbote papa. Bonne santé. Nangolo Nzambe. Voilà, lelo to solo linini, lelo o memeli bandeko ya Top Média Télévision nini parce que tozo ngana moi sima mon kolodo uto leka to solo ki yonanga o etali makambo ya ba infection. Ba cause ya ba infection ndenge nini il faut ko traiter ba infection. Mais question moko etuna maki est-ce que quelqu'un oyo azalaki na infection o azwaki pas moi ou bien et pas ya mobile azali pe na facilité ya ko panzango et pas bandeko misusu. Oui, ça na facilité à panzango na nzela ya relation sexuelle, ça na facilité à panzango, oui. Voilà, qu'est-ce que les gens peuvent faire pour éviter que l'infection les IST et continuer à demeurer quand ça banzo to batute. C'est-à-dire au moni bandeko nanu surtout bandeko basi, il faut à la propre, hein, qu'on utiliser nyonso o ya bango parce que bazana corps moko oyo et zoa infection facilement. C'est-à-dire cantine na bango, vase na bango, bloc tout au baso là, il faut aller propre. Mais pour ceux qui ont eu infection directement à opesa mebali. Et bandeko na biso mebali lelo beaucoup plus bandeko on a kisa na monaka na bali lokola ba terrasse au monake toilette moko oyo batinyo so bazo sala soki wana au mona façon ezali eza propreté. Maintenant place à bongo soko ke ko suba place wana ozo yamba ba infection ozo zo ba infection auto ba infection côté na nzoto bongo et comme sexuellement transmissible on a facilité à couper sa mobile soit couper sa moisi pour na ko éviter ba biloko wana ezali tant oyo zu traitement malamu traitement approprié pour na kawana tant déjà esili. Il faut y basikoyo maman aiba kotambola papa aiba kotambola pour na koyeba ko éviter ba bloko na maman ko bongisa ba bloko ne nyonso propre ba cantine na ye ba bloko na bilamba na ye nyonso o azo salela ngo propre et papa pe na côté de pe azo se protéger pour que en na bakisi ya kibokoko okuki kolobani ni docteur papa moni kwa koloba ngo eza mutu oyo azala connaissance ya makambo te lelo bandeko mingi baza da makambo ya koloba eloko oyo za ya di domaine te eloko za di domaine te ozoloba lokola ke oza di domaine soki alobi bongo soki alobi ke na médecine traditionnelle qui s'infectue ezate c'est que na mundele pe ezate. C'est que nous devons faire parce que médecine traditionnelle yenda za maman aboti moderne. Donc traditionnel ndabota moderne. Pour les lots pour babimisa qui si infection o ya ki na kosomba na pharmacie bazwa ki makasa bazwa ki becox bazwa ki bambuma basali yango bazwa basali et pour babimisa qui si infection. Maintenant azo ignorer maman ezalo ko lobini ke non mwana abotaka mais maman botaka te sko ntango lobi maman abota te mwana wana oyo azobota wana abimaki pa nani abimaki wapi donc place wana ndeko kozana ignorance te médecine traditionnelle eza ebandeli ya nyonso yende mutu aboti moderne akoki jamais koleka maman tikalika maman. Voilà, lelo o memeli bandeko balanini parce que ezana libota moko ezana frère moko ezana ndeko moko moi si azo ko nyoko maman trop azali na ba inquiétude beaucoup plus sur le plan il y a o etali makambo ya mbetu maman ayoka kalisusu elengité maman azasusu na sentiment te papa akosa la nyonso maman agoyoka donc le côté ba effet wana ba biloko wana ezalaka di na maladie nini yoko muto zali spécialiste en zoto muto. Ok, ezalaka di ya infection. Donc infection côté na nzoto moi si et que ça qui est provoqué autobengi frigidité.
donc moi ça comme la frigidité a comme un manque de sentiment sexuel a comme un manque de sentiment sexuel et ndeko mususu akoko kapé manque de sentiment sexuel à partir à hémorroïde moi si tant comme l'hémorroïde ou eza chronique et ça liké ndenge na biso mibali na sima hormone fungwami et comme munene moi si ce ça la double liboso ça libongo na sima pe ça libongo et a comme mai donc tant que vous avez produit ou eza approprié ndeko ça la qui a zongi normal a comme ko ba sentiment na ndenge ça voilà bandeko balandi bino ba e bolinga ka émission oyo docteur Ahmed beaucoup de personnes avant babenga yo ebele babenganga na yeb sabino met fois que vous devez faire confiance à ces grands messieurs ndenge ka bo mona le longi na ye eza pendenge yazali c'est un monsieur trop sérieux voilà pour la lelo o memeli bandeko ba oyo ba mesana kolanda yo memeli ba oui mokola lelo nazo de la plus ba maladie qu'on a tetaka et na la kisabandeko bakisi parce que na yambi bapel ebele mutu musu azotu na ngai papa nayoka eka ko traiter maladie boy est-ce que maladie mususu boy traiter kango o traiter kango donc yango na ngi beaucoup plus na expliquer bango ba maladie on a traiter et ndeko moko mususu place ozali nazolo baka nzamba pambola yo parce que je suis un homme de Dieu na ko kozong sa mabe na mabete je reçois un appel lobby ndeko moko benginga allo c'est docteur Ahmed na oui c'est docteur Ahmed o na ko solano na oui na zanata malamoko a masolo o ya ngaka betelanga ezalaki kofinga mamo abotinga abandi kofinga ba bêtise afingi je ne sais pas ndeko nanga na yo si y a un problème limbisanga yo mais zambe nanga vraiment a mona yo nzamba mona yo parce que muto zomona oyo kolanda ba produit ozomona liboso te aza mutu ya mabondeli ya niveau mukete soki na zwi kambu na yo na meme yango na justice nzambe ndeko osuka donc yango na sengi kaka non nzambe a yo kelo mawa yango na ye lelo pona ko expliquer bandeko o bazana ba problème o ezotungisa bango donc docteur Ahmed Azawana ezaka maladie mon côté au docteur Ahmed azotraité docteur Ahmed azotraité ba maladie tellement ebele ba maladie ebele yango lelo na ye pona expliquer bino ba maladie o azotraité et ba produit pesa ebele awa na komeka ko la kisabino quelques produits o ezotraité ba maladie. Voilà, le loto megosola justement car pour deux maladies à Pamba pendant 10 petites minutes parce que na yebi téléphone no ezo sonné il faut le quoi moins okende bisika mususu bat mususu bazo zela yo pour que no pesa lobi ko côté kuna ya liboso ma maladie oyo bena oyo docteur Ahmed spécialité na ye ezalini. Bon spécialité à docteur Ahmed naza spécialiste ya baka ebele mais na kati ya bakisi nyonso maladie nyonso na traitaka na lobakango ezali na baka mususu oyo wana même si na kangi misu eye peu importe degré nango esila kaka lo baka ndeti oyo etali bandeko mibali ba problème ya sexe ya mobali o problème ya infection prostatique cancer à prostate ngo deuxième lokolo pona ko cancer prostate et bandeko ba problème nyonso ya il y a troisième lokolo ndenge papa te dit à lobby et ba problème il y a ba hémorroïde il y a ba problème lokolo il y a ba épilepsie dans 7 jours et sili ndeko azongi normal ba problème il y a hypertension hypotension diabète donc et ça là ba maladie moi ebele au docteur Ahmed même si akangi misu akosala kaka ba kisi akotraiter yango na ndenge moko ya malamu. Voilà, mais bato ebele baloba ete épilepsie ezalaka trop difficile pour nako silisa ngo docteur Ahmed o mona te que eza pe ko tcha bato na ba confusion baloba ete na kisi ya munganga nde esimbaka mais ba kisi ya bokoko dose ezalaka te pour na traiter ngo ezalaka difficile papa omoni muto akoyebisanga ke na kisi ya munganga nde esimbaka akosio parce que épilepsie eza nini épilepsie ezali maladie esprit ya bawei. C'est-à-dire mutu moko boy atali esprit ba wey abwakeli mutu ndeko oyo akoya ke épilepsie soka kwei amona kananu eloko moko après akwei maintenant tango olamuka azona difficulté ya ko expliquer bino eloko amonaki ce sont des esprits ya ba wey maintenant yebisanga esprit ya ba wey wana yo kendo traitant na kisi ya mundele ya ba comprimé na sens nini c'est-à-dire traditionnel ndeko benga na esprit wana to sali ba kisi OK mutu azwi traitement et pas ya docteur Ahmed soki ozana tembe ndeko oye soko osimba nanu mbongo nanga vofuta ngo simbi yango wana vraiment naloba ko simbi mbongo nanga opesinga 7 jours ndeko no soki épilepsie esilité okena mbongo wana donc docteur Ahmed aza wana pona ko jouer na bande côté docteur Ahmed ce n'est pas aventurier
namonaki ndeko moko abengi nga namoni na commentaire moko ndeko moko bengo aventurier na bi abengi aventurier parce que ayebi ngai te mutu ayebi nga bien akokoloba bongo te docteur Ahmed aza wana te mpona kolia bambongo na bino ya bambongo na bino gratuit alia bambongo na bino parce que lelo na ndeko moko nakokozwa même si apesi nga bamillion un jour ici là nazalaka na posa mbongo non tomona te mutu mo boza na mbongo ebele akati na lobi tellement comme na mbongo ebele na osala sute donc mutu asala kaka zwaka mbongo donc ezana somme moko te ya mbongo o nakozwa epa na ndeko o ekovamisa nga to ko changer vie nanga posa na ngai o eza nango eza passion o eza kati na nga eza ke ndeko obika parce que oza ame ya nzambe oza ame ya nzambe eza lokola ndeko moko aza na cas spirituel o ezosenga mabondeli pour que ndeko wana azala délivré azala délivré aza ame ya nzambe il faut azala délivré maintenant soki siko maladi wana elongo spirituel eza na nzoto donc tant nazo traité na mawake maladi wana esila pour que okoyaka na maboko ya ba charlatan te ba aventurier te lelo bandeko mingi baza suna confiance à batradité par rapport à quoi par rapport ya makambo batradi basali ndeko mso kozwa mbongo ya mutu atindi kisi te ndeko mso akozwa mbongo mutu atindi bakisi moko boye esali eloko te et comme abando benga ye azo répondre sous na appel te et azune ndeko wana atie na liste noire et belé ya bandeko ya poto bazo benga nga bazo se plaindre vraiment na makambo wana donc docteur Ahmed aza wana pona ko jouer ba aventure te na bino parce que ndenge boza na poto ba famille na bino ezawa ba famille na bino ezawa et lobby docteur Ahmed akosala pe tour ya ba mboka oyo place bakisi na ezokende docteur Ahmed abota mate poza la kana kini donc musalo nazo sala na koki ko kende partout et soki ke na BBC place moko tant na kokoma place wana na ozanga mutu akoko portenga aide la sanga ke mona coin o ezalaka buna ko ezalaka bu donc docteur Ahmed aza wana pona ko sala bino musala malamu et pona ko garder ngana bino relation ya malamu. Voilà, mais ici je vais signifier quelque chose. Docteur Ahmed et tungisaka yo te soki omoni mutu abengi ozali aventurier. Le Jésus-Christ moi na nzambe, c'est lui qui était venu pour nous délivrer na ba problème na makambo na biso jusqu'au jour d'aujourd'hui eza na batu misusu bandimela été. C'est-à-dire c'est lui qui va croire na makambo oyo zoloba oyo akondimango, c'est-à-dire eza oyo aleki pa na yo au traité. Voilà, c'est l'essentiel. Mais vous qui appelez pour insulter, vous avez de famille, vous êtes de responsables et restez des responsables. Alors, limitons-nous juste sur le plan professionnel. Azali na personnalité nae. Les Kamwa troisième lokolo oyo docteur Ahmed. Ils ont créé des problèmes belé, des couples belé lelo et comme il y a des problèmes. C'est-à-dire troisième lokolo, ils allaient pas capable yako kimi sa maman, troisième lokolo pe ils allaient capable yako zone sa couple oh déjà et si donc panzanaki. Ndeko wana azo kokali susu côté les mama kasité ata atelemi mais azaneka ya kolemba ata asali nyonso nzotone de troisième lokoloné ezaka ya kolemba ata lobi azwa asala musala oyo troisième lokolo fo sala akosala ngo 30 secondes soit asali minute ebele temps ebele 1 minute bande kwa na bazonyo koma na maladi wana docteur Ahmed okoki koyebisa bango nini. Docteur Ahmed de jour au jour asalaka bakisi nazoka ta ya kosala bakisi pona bakawana. Donc bandeko parce que nga moko naza mwana mobali et na yebi ke biso bana mibali tant troisième lokolo eza na problème donc okomi na mawa moko boy na soni kutu mutu aza partenaire na yo ozobanga kutu ata tango ozosukola amonango et tango yo ka soni wana et komi na mbutu boye et comme moi molili mo donc il faut ka molili ezala mais na molili yango pe okoki na yo pété donc docteur Ahmed azakana souci wana et tant diboso ke mwana mobali oh mwana mobali il faut na tongo nyonso il faut azalaka champion il faut marquer champion mais ce qui moi mobile ba komi kolonga ye et docteur akutani mutu lokola docteur Ahmed a posé docteur Ahmed kawana yeba ke na ozona le souci na yo etant que mobali na zui souci wana etant que mobali et nazongisa couple na yo na kimia nyonso parce que bandeko belé ezo salanga pasi bandeko belé bazo benganga bazo bisanga kaka moi c'est divorcé moi ça ke na ye moi c'est azo senga divorce moi si boye donc disons ba problème ezaka na lit conjugal donc ba candidat ya troisième lokolo wana ezana ba produit eza très efficace pour nango donc ndeko zuit traitement ozongi vraiment na force moko lokolo za chaîne même si aux na 60 70 ozongi vraiment na force naturelle parce que docteur Ahmed azo sala ba produit oyo ezate que non ozuka pour na temps moko ya muke non
et ça vraiment que non aux 8 traitements aux zongi normal nous autres nous zongi normal et comme que fonctionner normal et comme que fonctionne normal parce que babilo kondeti ba troisième le ba problème nango wana ba problème wana ezo ya mingi na hémorroïde ezo ya mingi na ba tension ezo ya mingi na ba sucre bandeko baza ba diabétique bandeko baza na ba problème ya tension donc surtout tension parce que nyonso to salaka pour connexion il y a troisième lokolo et où tu as parti à mutu et tant que mutu est na kimiate sachez bien que kuna pe est na défaut mais c'est là docteur nakatote mais ce qui se dit que ba travaux misala des travaux durs travailler mingi se donne beaucoup plus na musala et koki pe kozala moko ya ba élément et koki pe ko rendre mobile est faible et troisième lokolo et koko sala musala te parce que tout donc à tout moment azotombola biloko kilo et tout et linga pe kozala moko ya ba raison que le troisième lokolo est bien oui ba bloko oyo bazo sala makasi misala makasi wana ngonde so provoquer ba hémorroïde oh tant que komi mobile a komi na hémorroïde a komi ba mona difficulté a comme la difficulté mbamo troisième colonie et salamalam a comme la difficulté voilà docteur Ahmed poto luka moyeto kabwana na yo awa qui si au pena ya kozong ça pena troisième lokolo bena c'est-à-dire que noko donc a sentir que non lokolo nanga misa tu bena ezongi pena do air nazo na telemi nazo tambola ozo sentir que non nazo tika bilembo na passage nangai qui si wana kombo nango nini comme on a ezali Uku Fox donc Uku Fox eza wana pour na troisième lokolo nyonso ezaleza impuissant ezaleza faible donc Uku Fox wana ezozongi sa troisième lokolo vraiment na endurance nango o ezake non même si et 2 3 ezokende kaka donc Uku Fox eza wana pour nango et tozana awika pour na ko augmenter spermatozoïde et tozali susu na iba wana pona bandeko balimba développer troisième lokolo et comme mulai na munene donc iba peza wana ponango wana ça ba produit aux autres l'appareil génital tozana arawiro oyo ezo sukola appareil génital mobimbe sukoli yango et ndeko vraiment azongi vraiment normal ben infection nyonso wana elongwe ezala ba varicocèle ekotaki déjà elongwe ndeko azongi normal. Voilà, mais docteur, pour Tokabwana Yonangai, na kopeso pe pour sa dernier mot na yo na numéro P parce que tu es bello mon numéro na c'est bazo comprendre te il faut yo lo bango na monoko. Mais boni ndeko on Nzambe sali troisième lokolo na ye ezali mokie mokuse yo comme ça ngo molai wana okomi ko corriger Nzambe. Non, eza ko corriger Nzambe te place wana vraiment eza ko corriger Nzambe te. Omoni eza lokolo ndeko na botami na suki na so na tiki yango suki ekoma ebele mais pour que na koma moi kitoko na kata aka suki eza te ke na corriger Nzambe pour na kati suki donc ndeko nda sepeli azala bongo parce que eza te babiloko oyo kende na yango nde Nzambe osala kino à cause de développer ki troisième lokolo na yo yango nde ozokota lifelo non donc eza babiloko moko oyo donc toye na mokili eza na sentiment na ngai sentiment na conséquence ba conséquence tozokutana nango et ndeko alingi ke non na développer nzoto nanga pour que na batela sorti couple nanga parce que couple o wana basa déjà na bana na bango et que lelo soki papa na mama bakabwani bana ba baby oyo akoluka zali pas papa oyo akoluka zali pas mama éducation azozo pas papa oyo ezandenge mokote donc yango docteur Ahmed azo sala bakisi oyo pona ko réparer ba couple ezala ka eza côté ya mama ezala ka eza côté ya papa ezala ka eza côté ya jeune ozo talanga surtout nazo beta sete na ba jeune ndeko na ngai ba stimula ozo mela lelo ekokanga yo na 50 ans okokoma na impuissance ekokango na 40 ans okokoma na impuissance donc ezali ba biloko moko okoki ko consommer ngote parce que lobby ekokanga yo okozanga moyen oyo ya kozwa solution mais soko kutani na ba ndeko o bazali ba charlatan ekozali lo passe makasi ta yango yo tikango soki déjà commettre faiblesse moko docteur Ahmed Azawana numéro ezali plus 243 89 97 78 138 plus 243 89 97 78 138 donc cabinet zali na commune ya Lemba na Lemba Foire na avenue Lubefu numéro 17 juste en face ya celle du Montagne de Jova cabinet zawana tsokoye okukuta docteur Ahmed Azawana akoyamba yo malamu mpona bandeko oyo bazali awa na kin
consultation na examen ils ont 5000 francs. Pour na bandeko baza libanda consultation et ça la maka gratuit. C'est-à-dire to sololi na yo, to yebi malade na yo, to pesi yo monter ya kisi. Tango tindi mbongo na yo soko kotinda bandeko na yo baye na bureau batiki mbongo baye bazwi bakisi soki biso pe docteur Ahmed moko kotinda akoya pe atindeli yo kisi na yo tango ekokoma ako nakolakisa yo ndenge nini okosalela yango okomona ke okozala jamais déçu. Voilà, docteur Ahmed, na 30 secondes au etikali, il y a certaines personnes bazo ko réclamer que bino ba tradition des fois ils ala kaso muto apoto abengio prix musus muto ya Kinshasa bengio prix musus bokeseni wana ezala kana ndenge nini. Bon, bokeseni ya ba prix wana ezali à partir ya mbongo ya fret. Eza à partir ya mbongo ya fret. C'est-à-dire ceux qui produit ko kozala $100. $100. Mais de quoi azali banda pour que produit wana ekomele e yo senga transport moko wana. Transport eko senga $20. Tant babisie ndeko yo ufuta $120. Mais ndeko ne mususu ayeboye babisie produit za $100. Produit za $100. Pourquoi namoni aye na ye moko ayekozwa kisi? Parce que le lot est comme moi complication mon mona ndeko moko na poto bosolo lina ye bien. Boyokani ndenge kozala. Mais après un temps boy omoni mutu moko abengi yo aye na cabinet azoye aye lokola ye mutu aza malade. Donc yo opesa ye prix, opesi ye prix. Kisi traitement complet eza autant. Allez ya yo ki ça va na ki ko se préparer na koya. Akia bengi ndeko ne ya poto ayebisie. Mazoye bate prix oyo ndeko ne azui ezali na mbongo ya fret na kati. Ezana mbongo ya fret na kati. Po soki tolongoli mbongo ya fret wana, okopesa ndeko no mbongo ya kisi seulement. Ya pesi na saleli yo kisi na yo na pesi yo. Et na bandeko mususu toyokani na ye bien atindi mbongo ndenge oyo toyokanaki. Mais ndeko na ye aye na cabinet aye kolela tala conjoncture ya Congo tala boye. Donc oyo prix elongwe na prix oana ekiti na se. Sachez bien que produit oyo ya kozwa ezana efficacité te ya prix oyo ezaleli. Eza lokola eloko moko boye babiloko mo batiango wana ke bazoteka ngo $5. Mais ndeko moko boye wana bo lingi kaka azongo na prix ya prix. Mais tant mutu wana olinga pese andoluka o nini eza qualité ya bien vraiment exactement qualité te lokwa baninga apesa ye. Tant siko bakisa bongo komeli ndeko o za na poto au moins. Or ndeko o za na poto traitement on appelle ça ndeko ya poto. Nazo pesa traitement bongo parce que ye aza musika. Donc nous avons un traitement complet pour que azwa un traitement normal. Mais bandeko bazana kini awa bazwa un traitement par semaine. C'est-à-dire aux 8 produits à une semaine et s'il au y a deuxième semaine, troisième semaine. Na fin ya traitement, na zana contrôle, il faut na passer na yo. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, ma question na bino ezali répondu, ma solution na bino pe zwami et pas docteur Ahmed. Voilà, bino banaki komi tout nous sommes pour na etali ba prix, c'est-à-dire le prix est variaka par rapport il y a bisika oyo zali. Ce qui que yoza justement na besoin kisi ya pamba, okozwaka prix ya kisi un point barre. Mais ce que vous a besoin que docteur Ahmed a sali kisi a futina fret pour baba fretele o biloko e komati na mboko ozali yeba ke so kisi ezali $110 yo okodi kozongo na 120 ou 130 et ko dépendre juste na facture ya agence o ba otindelo biloko bandeko balandi ba numéro o zakana se wana ezali ba numéro ya docteur Ahmed 2 numéros o ya liboso ezali ya ye ya mibale ezali ya partenaire na ye o azwami bongo na mboka ba paya na mboka France et numéro asuka ezalaka yanga soko zui ba numéro na mibale te numéro asuka lorsque vous allez appeler bokozwanga moko tokoluka moya to sola na opesa bino ba détail o peut-être o to sololité awa na plateau avec le docteur Ahmed ya cabinet à l'âge 2002 na commune ya Lemba na République démocratique du Congo. Nzambe azala na bino, nzambe abate la bino tokutani balasima. Merci papa Dona parce que o assurer sécurité émission bandi bien et silipe bien. Merci na pour la sécurité o yozo sala awa. Sans yo mawa awa. Sona fandi awa na kingakati c'est-à-dire na ebike na kingakati ba lion bazalaka papa Dona so temi na porte kokota okota. Merci. Tokutani balasima. Allez bye.